gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko ya kolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, polo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Bon, début de semaine, la Valentine sur la journée, à peu près, on a peu plein de foulinga, on a mis que vous acquérez le soir. Pour ce téléviseur, on a bino, pendant qu'on a joué, on a fait la masse, la présidence, pendant qu'on signalait bino que chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qui dit Chilombo, à Kendaki Weekend, et les qui na Congo, Brazzaville, pour la entretien du travail, il y a quelques heures, on a homologue naïe, Denis Sassou Nguesso na cadre, il y a consultation politique permanente entre deux chefs de l'État, balobé l'équipe question, il y a intérêt commun, périposte contre Ebola, tout poursuivre, je journal na Sénat. Voilà qu'on signale bino que troisième séance plénière et session extraordinaire et Sénat et Salimaki Weekend et l'équipe na Bokambami ya président Jean-Michel Samalukonde boulanda ba détail longona Nadine Assona pe Christian Kengebe. Présidé et Paya Jean-Michel Samalukonde Kenge, troisième séance plénière et session extraordinaire et Sénat et Salimaki vendredi. Trois projets à loi et Zalaki examinés et ratifiés. Texte Oyo ratifié et Zaliko concerné accord et partenariat économique global et Longona Émirats Arabes Unis, adhésion à RDC na Shelter Afrique, et nouvel accord international sur le cacao et Longona Émirats Arabes Unis, accord signé le 2 février 2026 na Abu Dhabi et Zaliko porté partenariat économique global, peut viser qu'on renforcer les échanges commerciaux, peut faciliter l'investissement émirati à wana RDC, Bosimba Kena secteur et infrastructure, paix énergie et Longona transformation des ressources. Concernant adhésion, il y a RDC, na Shelter Afrique, défendu le ministre d'État, il y a urbanisme et habitat, Alexis Guissaro. Projet à loi Oyo, ils allaient autoriser adhésion à RDC, na Banque panafricaine de développement Shelter Afrique, spécialisée dans le financement et le logement et immobilier. Objectif, ils allaient mobiliser les ressources pour le logement social. Troisième accord, ils allaient porter il y a cacao, présenté le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Texte Oyo, ils allaient ratifier nouvel accord international na Oyo Tel Cacao, signé le 2 juin 2026 na Côte d'Ivoire. Ils allaient viser à stabiliser le marché mondial ya cacao, pour améliorer les revenus producteurs congolais. 15 sénateurs qui ont intervenir dans temps où il y a débat général. 3 projets à loi Oyo, ils allaient soumis à vote. Résultat à vote sur 75 sénateurs qui présents pour l'adhésion à Shelter Afrique, 75 voix. Oyo va voter pour 0 contre et 0 abstention. Pour l'accord, il y a Émirats Arabes Unis, 74 voix pour, 0 contre et abstention mon corps. Pour l'accord, il y a Cacao, 74 voix pour, 0 contre et abstention mon corps. Président Jean-Michel Samalukonde Kenge a déclaré que 3 textes Oyo adoptés et continuent dans l'Assemblée nationale pour la lecture et mi-balai avant à suspendre la séance plénière. Pour la bonne la Sénat au côté de la primature, pour la signaler que le Premier ministre Alain Saki paie à consulter qui pour un nouveau cadre et un partenariat pays entre Banque mondiale, pour la détail Longona, Nathalie Kaï la paix héritier matinée. Premier ministre Judith Souminoa a lancé le week-end de l'équipe à consultation pour un nouveau cadre et un partenariat pays. Et l'Ongona Banque mondiale, plan décennal Oyo, et Zali visé pour diversifier l'économie congolaise. Création d'emplois, chef et gouvernement, à Benga Kimingi, membre et exécutif Oyo, Bazali concerné, va participer à la coordination stratégique Oyo. Selon Albert Zéoufak, et la Banque mondiale, à lui, Bakoki qu'on mobilisé 11 millions de dollars pour accompagner RDC. Peut espérer que cela davantage bazali ko compter ko utiliser et faire levier pour attirer davantage le financement et secteur privé ceux qui ont travaillé ensemble to ko réformer peut ko garantir climat des affaires attractif ou yo to ko bongo ko tripler ba leçon ya ko tirer ezali bongo évaluation il y a dernier programme où il ko permettre ko préparer suite na ndenge ya malamu ba consultation oyo ezala ki entamé na bokambami ya premier ministre ezali ko garantir alignement moko ya malonga na premier
na premier pilier ya programme d'action ya gouvernement où elobeli création ya ba emploi na ngambo mosusu Albert Zefak ye atalisi volonté ya Banque mondiale ya accompagner RDC na réalisation ya compact énergétique na ambition ya fournir électricité na 60% ya population ba investissement oyo ezali kotalisa création ya ba nombreux emplois ya qualité na septembre gouvernement pe institution ya Bretton Woods bakosangana lisusu mpona kofinaliser misala cadre ya partenariat ekozala ensuite soumis na conseil d'administration ya Banque mondiale na novembre 2026. Pour la primature, tu as bon, la vice-primature, il y a économique, pour nous signaler bien que gouvernement, il y a République démocratique du Congo, Nandela, il y a ministère, il y a économie nationale à procéder qui Nandela, il y a fonds de régulation économique, forêt, qui nous poussé dans le lancement officiel, il y a activité, il y a programme, il y a relance agricole, na province, il y a Sid Ubangi, bon, on a Fabrice Lundu. Gouvernement ya République démocratique du Congo, nanzele ya ministère ya économie nationale a procédé qui mercredi 1er juillet na entreprise ya fonds ya régulation économique forek na mokuse na lancement officiel ya activité ya programme ya relance agricole na Sid Ubangi Prasub na Bwamanda. Le programme Oyo ezwami na cadre ya politique nationale ya redressement productif Oyo ezali ko viser ko renforcer production agricole, ko améliorer sécurité alimentaire, ko réduire ba importation pe ko stimuler développement économique ya province. Doté d'un financement substantiel, principe azali ko prévoir encadrement il y a 2000 petits producteurs agricoles. Puis sous structuration, il y a 80 organisations paysannes, 20 associations villageoises, il y a épargne, il y a crédit, réhabilitation, il y a 290 km, il y a route, il y a dessert agricole, acquisition, il y a 5 camions, Kotonga, 2 silos, il y a stockage, installation, il y a unité, il y a transformation, il y a soja, distribution, il y a intra agricole certifié, puis accompagnement technique, il y a producteur. Dans l'occasion, on a secrétaire exécutif, il y a Forec, Jean-Paul Nemoyato, Atalisike, projet Oyo, ezali ko concrétiser vision ya gouvernement na faveur ya redressement productif et ya développement agricole. Nyons ezali ko garantir gestion rigoureuse et transparente ya ba ressources publiques ndenge atalisi. C'est un jour de la renaissance. La province du Sud-Ubangi va renaître parce que reprenant sa vocation agricole historique. Le coordonnateur ya CDI Bwamanda, Edouard Sangi, a talisi engagement et institution pour assurer mise en œuvre efficace et transparente du programme. Et nous voudrions, nous, au niveau des PASUB, rassurer le gouvernement à travers le gouverneur qui est ici présent, ainsi que les partenaires financiers Forec, de la bonne gestion et surtout de la transparence de ces programmes. Nangambu na ye gouverneur ad intérim ya Sid Ubangi Jean-René Galigwa ye akumisi initiative oyo ezali kopesa elikia pe désenclavement ya ba zone nyonso ya production ko créer ba emploi pe ko améliorer ba conditions ya vie ya population. C'est un programme financé par l'État congolais. De rares de fois, on a un programme ambitieux, un programme qui prend en compte de ménages, un programme qui pour nous va être le levier pour toutes les actions de relance agricole dans notre province. La mission Oyo est organisée en octobre 2025 et permettra d'identifier le potentiel agricole dans la province et les principaux obstacles de la contrainte de développement local à enclavement de la zone de production, faible qualité de la semence, déficit de l'infrastructure, de stockage, de transformation et de commercialisation. Président fédéral ya Cedeur Tchangou Serge Mbala Lutondo a organisé qui week-end et les cérémonie ya adhésion massif. Il y a plus de 16 communes. Il y a commune, il y a Massina Nyonso et les cas qui bon on a centre de formation et apprentissage. Il y a même commune bon la balita et on a Christian Kengebe. Avenue Kolumba, na commune Yamasina, et l'attaque lele, ya couleur, ya courant de démocrates rénovateurs, céder na mokuse, parti cher ya mwana mboka, Jean-Lucien Boussa Tongba, Bakisela Kaye, Mabeke Maswa, week-end eleki, na initiative ya l'homme du terrain, Serge Mbala Lutondo, président fédéral ya Tchangou, Bondi Melanga Awa, Ezalaki Nyata Moninga, Pesenga pardon, Bozwa Iloko Oyo.
Objectif ya milulu oyo ezalaki adhésion massive ya fondation Dieudonné Kalama na association Mama Molende pe lisusu ko installer 16 bureaux politiques na coin oyo na kokoma na bango na salle de formation et d'apprentissage ya commune ya Masina bondi melanga bayambaki kitoko ndenge kaka bozali komona na présence ya interfédéral maître Jean-Pierre Ndolo Kabengele bakisela kaye double poumon pe ba cadre ya courant de démocrates rénovateurs de président Serge Mbala Lutondo azwaki maloba pona kotalisa na ba nouveau venu que ceder ya docteur Jean-Lucien Boussa ezali partout na mboka na biso pe ezali bongo ko kambama na sénateur Alexis Mondonge Bambulu lokola président AI na tournaye président interfédéral maître Jean-Pierre Ndolo Kabengele amashaki ba mona été na koloba ke ceder ya docteur Jean-Lucien Boussa et kosimba kamindu kité pona koboma bande kona biso jamais message bien reçu na sima adhésion et salimaki ya liboso ya fondation Dieudonné Kalama pe ya mibale association Mama Molende na miso ya président interfédéral basalaki ba formalité nyonso pe na tournaye alatisaki bango ba écharpe désormais ba komi banzoi ceder ezali parti ya le konabiso Jean-Lucien Boussa o azali ministre ya na mboka na biso a inspiré biso jeunesse banda ba génération ya kala ti siko tozomona na ndenge na ya kokambaka azokamba tellement malamu pe biso ba jeune ya Tchangu elongo na fondation Dieudonné Kalama to se décider lié na ye ba idée na malamu o azali nango ko na jeunesse na biso na sima 16 quartiers ya coin oyo bandimaki kokota na arche ya courant de démocrates rénovateurs kimbanzeke tosilisi toza sikoyo na nzele epi Masina avant tokende Maluku problème na biso ezali ke tozali komema message oyo ezali simple tolingi tolakisa epai ya bandeko na biso na Tchangu eke façon bango basalaka politike ezala malamu te yango bazokose retrouve te baya koposa bango na 100 francs lobi moto akotala makambo na bango aza te biso toye tozwa baoyo ya biso bamembre tosala na bango libota moko ya courant de démocrate rénovateur ya docteur Jean-Lucien Boussa Tongwa kuna démocratie eza mutu nyonso esengeli aloba oyo ezali makanisi na ye pe tosali installation ya 16 communes politiques wana ezolakisa ke na Tchangu principalement na Masina balingi parti na bango ezali ceder ya Jean-Lucien Boussa. Serge Mbala Lutondo, l'homme du terrain, Mosala Kitoko Pokalate, stade municipal ya Masina et Kobukana. Ceder Tchangu, moto epela, boum. Parti politique Alliance de Congolais Progressifs ACP Namukuse, parti cher ya honorable sénateur Jontini Ngobila Bazala qui week-end eleki na matinée politique na siège na bango oyo ezwami na commune ya Kasavu bola ndabelete longona Christian Kingebe. Siège ya parti politique Alliance des Congolais Progressistes ACP Namukuse eyindaki na ndenge ya kosakana te week-end eleki na bokambemi ya camarade Jontini Ngobila Mbaka le sénateur pe autorité morale ya parti ba membre bautaki bisika na bisika bayaki ebele pona koyoka ba nouvelle dynamique ya ba cellule de base awa na parti politique babengi Alliance des Congolais Progressistes bosimba pe boye bake parmi ba cadre tout ba au cadre oyo bazalaki présent to monaki eli ya commune ya Selemba honorable Maotwene oyo ba mesana kobenga les responsables papa Selemba yepe akomaki wana ambiance ezalaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona boye ba intervenant ya ndenge na ndenge balikaki pona kopesa explication ya ndenge na ndenge par rapport ya bonne marche ya parti politique Alliance des Congolais Progressistes ACP na Mokuse boye honorable sénateur Jontini Ngobila Mbaka autorité morale ya parti yepe azwaki maloba pona kolobela makambo etali redéfinition ya parti na bango ACP toko revoir makambo biso bisusu oyo tobandaki sans renier nos valeurs, sans renier notre vision de progrès partagé, sans non plus renier notre doctrine.
nyonso elekaki vraiment kitoko. Élu ya commune ya Selemba honorable Maupene yepe azangaki te kopesa ba précision na ngambo na ye. Ni ezalaki mokolo oyo ya ko redéfinir parti na biso ACP et puis objectif na déjà ni et na kati kuna ya masolo tibeti na camarade Chatini Ngobila zo so ni sabiso makanisi arrivé mais moi na biso ya koyeba ke tango toza na kati ya parti politiquement quelconque esengeli toyeba ke toza redevable na parti tozela kati parti asali na biso pe ba militant ba camarade au cadre ba cadre esengeli toyeba nini biso tozomima na parti nyonso wana ezali kotalisa ke parti politique ACP ya autorité morale l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka ezali kotambola kitoko surtout na ba directive oyo ezali kopesama tango na tango epai ya autorité morale na yango ezali kotalisa vraiment ke mosala ezali kotambola mala. Pour permettre na ba client na eba voyager na ba condition ya malamu pe ya sécurité nyonso CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli na client akota nango na cabine te bolanda ba detail ngona Michael Pisto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. Opération démolition et à marché pirate et à marché central et Zala qui lancé week-end et l'équipe et pas à commander à 14e région militaire général-major Stazin qui zoom doit être l'autre. Opération démolition ya ba marché pirate oyo ezali nzinga ya marché central tobengi zando ezala ki lancé week-end eleki pambate après passage ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mois de mai eleki constat na ye ezala ki mabe makasi na simando ministre ya défense Guy Mwadiamvita apesa ki ndingisa na commandant ya 14e région militaire pe commandant ya task force ya ville ya Kinshasa mwana mboka général major Stazin Kizimu aye bana kwa senir coin oyo. Boye situation ya grand marché et komi kobongwana. Pambate na bavenu lokola commerce, de marais, Kato, Louvois, Lac Mouero, Rwakading, pe bongo na bongo et komi kofungwama kaka ndenge mokonzi ya mboka asengaki. Na micro ya Info Lingala, boyo ka population ndenge atalisi esengonae. Donner vraiment la responsabilité ya assainissement ya marché central na maboko ya Mapinga. C'est une très bonne chose. Au Congolais, comme une attitude, c'est moins exagéré. Moi, je souhaiterais que ça ne se limite pas seulement dans la gestion, il y a l'assainissement, il y a Zando, mais il faut quand même la citer. Kinshasa, il faut revenir na masolo ndenge baboti na biso banda kobetela biso na kala. Oza à l'aise. Tozosomba biloko calme. Vraiment, baminidi baza lisusu te. Bashege oyo bazali koderange biso baza lisusu te. Ça va que la voiture est muta parqué à côté na zandu na magasin à son biloko connaît abimi à l'aise ezala boye fo loi ezala donc il faut lingi boye ça casser ezala te ligne ezala to ya zandu to sonji to bimi to à l'aise 14e région militaire à ça la musala ne malam heureusement que bacha 14e militaire d'accord na chef de l'état pour na nini parce que ndenge de salaki tatani na koko ninga kaya kananda kuna kuta kanda kusalite mikolo nyonso akoya na bapaya bwakuta mbete fandi na salon lipute fandi na salon sani na salite bana basumbi wana siko bovanda ndenge nini esengeli tata cha ordre 14e région militaire asali ne musala ndenge chef de l'état atindaki na ngambo na bango pe ba vendeur ya ba magasin bazanga kite ko encourager rigueur ya 14e région militaire. Un message de l'État d'Atinagui, mais ça c'est seulement.
Thomas Musani Sani wenzake atu kufi bamesa no babuki bawanza pirate yosa masisude awa parking mitri bomo kota lesi bato bomo tambo ya lesi isa pende do sang mapena ya en tout cas basali musala ya makasi oyo esepeli biso au moins 90% ya bato basepeli na musala oyo basalaki tosepeli makasi parce que bamuyibi badimine batransport bazoleka l'aise bato bazowuta ville mpona bakota basomba biloko eza pasi mais maintenant mutu na mutu azokota à l'aise bazosomba biloko vente mpe ekomi mwa bien. Général-Major Stazin Kizimu, commandé à 14e région militaire P à Task Force ya ville ya Kinshasa, Mosala Kitoko, Bolembate, Pombela ya Mokonzi ya Mboka, Esengeli et Kokisama. Président Asbel Synergie pour le Congo, Mwanamboka José Eyoka Enyuka, organisé qui samedi 4 juillet na sepas kuna na commune ya Gombe, conférence et débat, il y a 66e anniversaire, il y a indépendance, il y a plus de Mokatsu du Congo, pour l'antibadité et l'ongona Nadine, Assona P. Francis Kanza. 30 juin 1960, 30 juin 2026, jour pour jour, RDC et Kokisi 66 ans depuis Ezwa indépendance nango pour nako célébrer anniversaire yango malamu bande koya Asbel Synergie pour le Congo nabo kambemi ya président José Eyoka ba organisa ki conférence débat na kolobela histoire politique ya République démocratique du Congo et paiwapi thème nango ezalaki la nécessité du dialogue de la révision constitutionnelle oyo epesa ki président José Nzela na kopesa makanisi ya kitoko oyo ekobimisa mboka na biso na kao oyo ezanango kuna atalisaki ndenge dialogue ezali moyen se moko oyo ekosauve mboka pona emema yango na développement kasi dialogue yango esengeli esale kaka elongo na bana mboka oyo bazali maboko pembe tozana posa kaka te bamindele baya la biso basesisila na bango biso mo bana ya mboka toyebi ndenge nini toyiko sangana topesa mayele po ete Congo ekene liboso toyebi 66 ans moto ana 66 ans mpona biso baafricain tobenga ye moto ya bwanya po atamboli amoni biso 66 ans 66 ans après, tout le monde a été décolleté. Pendant que nous étions parmi les pays où il y a Afrique et Zalaki, dans mon PIB, il y a bien, il y a une stabilité. Mais tout au cas, moi, 66 ans après, moi, quand je suis commis dans Niamou, tout le monde a tout télémi, tout le monde a est-ce que tout baigné dans le Congolais total? Est-ce qu'il faut tout continuer? Bon, il faut tout téléma, tout talent, poto loba oyo eza malamu to oyo eza malamu te donc ezali ngonga oyo biso toko benga ba congolais nyonso tu baya to réfléchir ba oyo wana kaka te nde ba congolais baza plus de 80 millions d'habitants donc congolais nyonso tu aoki koya kopesa makanisi po ete mboka ekende liboso. Président José Ebongo na likambo etali révision constitutionnelle olobi nini campagne parlons-en ezaka campagne ya kopesa mateya kolakisa na bato po to constate que eza na catégorie moko ya bato balobi bango nde bayebi constitution bao misusu bayebi constitution te yango tolobi totia en place campagne parlons-en ezalaki toko décortiquer contenu oyo eza na constitution totala baarticle oyo eza malamu tokosimba te na baarticle oyo eza nyamunyamu nde totangi article 103 toconstate que badéputé baza élu na suffrage universel pendant 5 ans mais baza rééligible beaucoup za rééligibilité na âge nini hein yango tolobi que bango pe il faut to tiela bango limite renouvelable mandat à 5 ans renouvelable une fois lolenge moko na candidat président de la République à kosala mandat na ya 5 ans renouvelable une fois voilà. Boye Bapebo Simbake Asbel Synergie pour le Congo kala mingi te bako lancer campagne moko babengi yango parlons-en campagne oyo ezali uniquement bako lobela constitution ya mboka bako kita na population nyonso bako expliquer bango malamu po ba comprendre likambo ya constitution oyo. Tokota
bongo na couloir ya éducation pour na kosinele bino que clôture ya année scolaire 2025-2026 et salemaki kitoko kuna la complexe scolaire Kaila na commune ya Kisansu bulanda badete longo na Igorti. Clôture ya année scolaire 2025-2026 et salemaki kitoko na complexe scolaire Kaila oyo ezwami na commune ya Kisenso bosimba pe boyebaka école oyo ezali kopesa formation na ndenge ya kosakana te bana nyonso ya commune ya Kisenso pe ba commune ya Nzinga na district ya Moamba bapona na bango complexe scolaire Kaila ba démonstration ya ndenge na ndenge ezali kotalisa niveau ya enseignement nyonso ebandaki na mot de bienvenue ya madame la directrice pour na ko souhaiter boye ibulamu na ba parents pe ba invité nyonso ba se présenter ki na mobange ya journée culturelle oyo bongo na sima Nathalie Kaila Kapenda yepe azwaki maloba po na koloba mot de circonstance et pa wapi atalisaki bilan ya année scolaire 2025-2026 ndenge nini mosala etambolaki pe makambo ezali koleka ndenge nini bazali ko envisager nini pona année scolaire 2026-2027 nyonso wana na vision ya fait promoteur papa Kaila Yvila Victor oyo atika œuvre oyo ya encadrement pe ya formation ya bana nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na sima ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki epai ya bana maternelle ba poème ba senet pe ba récitation ya ndenge na ndenge esalemaki botala bino moko oyo ezali kolakisa vraiment niveau ya makasi ya enseignement. Bana ya primaire bango pe balikaki na tour na bango pona kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge bongo na sima barimetaki ba brevet epai ya ba élèves nyonso basilisi cycle maternel oyo ezali kotalisa esengo moko ya makasi na ngambo ya ba parents même pona année scolaire 2026-2027 baponi na bango kaka complexe scolaire Kaila pona encadrement pe formation ya bana na bango na suki ya ba cérémonie directrice elongo na moko ya ba enseignant balobaki boy tozalaki formation maternelle. On a fait une fidélité pour nos complexe scolaire Kaila. L'année prochaine, les parents tout ce que nous avons enseignants de carrière, enseignants de formation technique, et ici, de l'humanité, à salle pédagogique, mais nous avons bango. Parents bayo komisa bana azala azaki zengi na lobakango ata azandenge nini aya to ko former en tout cas toza bien formés. Bien cultivé au complexe scolaire Kaila. Tous les parents qui sont en maternelle, primaire et secondaire. Éducation de base 7e et 8e. Et puis, tous en option oyo, tous en yango coupe couture, électricité, pédage général, et biochimie. Ça la biso confiance parce que awa qualité la formation des ezali. Tous en 7e, 8e, première humanité, deuxième humanité, troisième humanité, puis quatrième humanité. Tozo bengi sa ba parents baya na école o izo formé bana osimba pe boye ba kenyonso e bandaki pe esuki vraiment kitoko ba enseignant en corps administratif pe ba personnel nyonso ya complexe scolaire Kaila ba sali mosala kitoko pona année scolaire 2025-2026 pe ba lobby année scolaire 2026-2027 ba parents bo pesa bango confiance bo kozwa kaka ba résultat kitoko ndenge bo mesana kozwa. On te fait poto kitoko pour la bande micro pour premier yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boy. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pour ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boy. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine énergie. Azama yele na classe abela kabela kati alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Vous allez communiquer nécrologie bolanda, l'air tourné. Famille Kambu, la grande famille du groupe scolaire du Moamba. Bazana makoyebisa na baninga pepa yeba na bango liwa ya papa ndeko pep enseignant na bango
na kombo ya monsieur Evariste Kambu Masiala. Il a kufaki depuis mukolo ya dimanche 28 juin sima ya maladi ya tango ya mukuse. Programme ya matanga ezaboye. Veillon mortuaire ekosalema mokolo ya jeudi 9 juillet 2026 na salle Kotisa Bimisa oeza mingi penza na avenue Loya numéro 95 quartier Mission na commune ya Kisenso. Référence Point Kivunda. Bosimbaki mokolo ya vendredi 10 juin 2026 veille mortoire ekosalema na ngonga ya 9h na hôpital général ya référence ya Kisenso hôpital d'état na 10h messe na paroisse Saint-Étienne 11h30 départ ya kokende kokunda na cimetière ya chemin du paradis. En attendant programme ya matanga libota evandi bongo na avenue Kingombe numéro 4 bis quartier Amba na commune ya Kisenso. Tika été communiqué et comme la bato nyonso bayebaki Evariste Kambu. Merci pour la confiance au fidélité vos akanango na journal na bino journal peuple comme na suka ceux qui vont se payer qui n'ont pas merci négor ti mwazala ki bongo na sima ya caméra montage simba makepa ya Christian Kengebeni pe Francis Kanza journal peuple za supervisé et pas na moko héritier mapinde mboti kamalam. Au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana ko sebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyage kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC.